famille bandeko babetaka tolo tata na molimo ezali prophète Konde batutelaka yango tolo bangi mpe kosakola yango oyebana te ezali bongo bongo yo moko mosakoli tata na molimo nani tata molimo ezalaka te nani tata molimo wa Jésus tata molimo ezalaka te donc père na biso biso nyonso ka tata baza na likolo so alingi yo asaleli yo c'est vrai que na banda kota bisambela ndenge na ndenge nakozwa bato nyonso na bakomi batata na ngai ya molimo mpona kota bisika nyonso mpona kolukaka kolo orienté ngai c'est vrai que nandimi ngai na bima j'étais content parce que mutamuntu lokola apôtre le fondateur de l'église bima paix à son âme tolingana alinga abano linganga makasi parce que j'étais tellement différent comment on était là-bas na bato mosusu nakobimisa komi tata na ngai ya molimo non donc nzambe asalaki nakoma kuna alors Joseph ndenge bacréa baproblème akendeki ti na ndako ya pharaon alors tata ya molimo ya Joseph eza pharaon donc eza nzela chemin ya koyeba mpona kozwa expérience nde ezalaka ndenge wana mwana koza na bapapa mibale na papa ya biso ya molimo na papa ya moboti papa na biso tolobaka notre père qui est aux cieux alors on doit encore avoir un père ici sur la terre ata baparent na biso papa na mama eza baaccessoire yango mona bafamille mosusu papa akenda mama akenda me bana batikeli tosuki basuki te ebandaka vie ebande na ndenge mosusu mosakoli tobandi kokóma na suka lisolo ya biso